Est-ce que vous avez si Cindy na vie na ye? Asi azwa pena mobali ya mignon garçon neti fali popa depuis abotama. Monsieur comme ça pe mobali ya Cindy koka moi ki moi sinanga azwa pe chance ya monsieur ya bimana mignon garçon abongo neti fali. Cindy to zwa ke neti baba. Place wana nde siko batu ba omona ngo louche. Pourquoi akoti po kombo ya fali eza? Kombo ya fali na mutema ya Cindy leke elobaka nini? Kotala manike boye kotala epe na bien. Eza un esprit moko boye ya mabe. Ezolanda manike. Soit esprit de mort. Aluka nso mutu moko boye azwa ngambu. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bavali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Ngazo asire faire que stade wana c'est mieux. Aluka be tata Veledom, aluka be tata Raphaël parce que stade martyr azana public ya kotonde sa stade te. Ngana za manikete oyo bozoka ne la bomema na parquet. Ngana za manikete nga ken piana. Oso comprendre? Jour faire akotika musique. Bokoyoka ateli tanga ya kombo na ena émission na ngate. Kofi aleki na ba émission combien zolo bel album. Mais album na ye est coïncidé na album Balle de match ya Papa Chéri. Balle de match et mêlé album légende ya Kofi. Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile Silesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Un monde encore. Alitanga, et toi mousquetaire, Paris. Jean-Paul Tata, Jacques Canoa, le CG, Aspel, l'amour du plat,
Mystique, Serge Kabamou, Nadjok Misitu, Yokason, Destin Nzambe. Papi Mayala. Son Excellence, Jean-Jacques Moulani. La santé n'a pas de prix. Maman Sophie Béa, Bana Montikela. Papson Mapungi, omoni Kendiana. Aye, yo ya. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Bonjour Ken. Ouais, bonjour Divine. Na bandambo te pas prophète Emmanuel Dodi, prophète asunganga vraiment na mabondele belé. En tout cas, na repesa mbote belé pa ndeko nanga Joël Salambi, oyo vraiment atika angate na ba problème nyonso tout vraiment na pesi ba mbote na bandeko nyonso tout ya fimbu na fimbu o bazolanda biso de partout parce que na yebike na minute oyo bandeko belé ba komelanga ken piana ozoleka te ozomona na rare parce que makambo alobeza ebele ndenge toza boy vraiment comme divino ya mbinga lelo en tout cas o eza temps ya kopesa nanu bato mbote bato nyonso to bofandi na ba palais o bolandanga na ba bureau o bozolandanga voir même na ba église na pesi bino vraiment ba mbote belé pe na lingi bino esu mingi mwana mwasi ya kitoko divina ya mbinga to sala émission na kati ya bela vraiment ekosalanga bien naza toujours na se ba question na toujours Bonne santé. Bon, santé pepele, on m'a dit babiso déjà côté la ra mutuboé, o santé déjà muto santé za bien, makambuto eza bien parce que muto aza maladie, yo moko santé déjà que santé l'action que muto aza maladie, nga vraiment santé pepele ambete lo vraiment. Boni séjour na katsa Belgique ezo le kandenge nini? Bon, séjour na Belgique ezo le ka très bien. Na za na moi ba makambo nanga nazo landela ya mike bientôt là peut-être tozala na bandeko nanga lisanga ndenge ba mesana ko benga biso bato ba analyse tokozongela su ba analyse yana parce que moto ko pela lisusu po biso to sala ba analyse na biso ezalaka na pona ko promouvoir ba artistes et musiciens ba analyse wana e salaka plaisir à trop na bandeko balandaka biso surtout na diaspora parce que tolongola bato mo ba stress mais côté la ba analyse oyo to salaka malgré memelaka biso mwa ba problème belé parce que Congo mboka na biso bato balingi vérité te bato balingi bo expliquer bango vérité ya makambo oh bazo sala te surtout mingi bandeko na biso ba artiste et musicien balingi vérité te mais biso toza na analyse wana pona kolobaka vérité ya makambo nyonso tout tozomona na mboka na biso Congo to tika te to mesana de ana fimbu to mesana na bakasho to mesana déjà na batu ba levaka biso ba beta biso ndenge balingi mais biso sikoyo musala na biso ya analyse tokotika yango te soki tomoni ke ozotia musapi na libulu ya moto tokoye biso ozotia musapi na libulu ya moto parce que nga na monaki année passée il fallait annoncer martyr tomonaki ba vie na biso wenge pe ba beta martyr résultat na bango bino moko bomonaki tomonaki fallait abeti plein kake héritier wata era cheli musapi na libulu ya moto toyebisaki héritier martyr wana soki oluki babiso avante martyr ekotonda te héritier ye moko ayaki kopesa biso raison era beti martyr tomoni pe ndeko na biso fere oyo aza handicap lelo na musique
ye pa lobby a robeta martyr ngai etanke mutu ya analyse o babengaka chef ya analyse ngazo asire faire que stade wana c'est mieux aluka betata Veledom aluka betata tata Raphaël parce que stade martyr azana public ya kotondisa stade te parce que album moko ya malonga soit nzembo moko ya malonga oye ko pousser batu baya martyr ya ndeko nanga faire nga vraiment na amona ngote yango na senga ndeko na biso ole ya ko se concentrer ya koluka ngambu ya okende ko sala mpia kanabe o héritier salaki ngana ko senga ye aluka ba producteur ba salse ba tourner ba continuer ezebele ba Amérique eza ba Canada ezali parce que prometteur il peut biso que dans mois de janvier a kotembusa orchestre ne mobimba baza na tourner na Canada janvier yango ezokende na kosila lelo to le 40e lelo toza le 28 janvier etikali 2 jours ndeko na biso faire prometteur ki biso a kosala tourner na Canada mais bakoselaka date na jour mukolo te parce que ekoma akaka faire anima ki te ke to koma na janvier to akosi biso mais janvier ekomi janvier zokende tina suka yango yo to moni place faire voyager te donc ngambu wana ya martyr ezalaka ngambu ya bato bakendaka ba tourner chomoni ba jibe ba wera ba bete ba martyr ba sala ba plein akake ba vena so ba kofi ba tondisa ba martyr po bazalaka na ba succès ya blague te ba tourner ya blague te yango eyaka kotondisa martyr fali po ba tondisi martyr pamba te asalaki nanu devoir oyo esalaka martyr etonda influence ya ba tourner ya libanda yango influenceaka ba kinois baya kotondisa lo martyr bon bakosaka date te bakosaka mukolo te ndenge kaka na oloba nayebi ke mois de juin ekoka le 24 juin oyo fere asengi bapese martyr na osenga na ba autorité ya mboka na biso bopesa fere martyr bopimela ye martyr te même piaka oyo ya kosala ezala su te ke après martyr na bango baya babanda ko créer ba problème na biso bato analyse po na minute o musique ya Congo ekomi kaka soki babeti martyr esimbi te bakomi okrele biso ba plainte ke biso nde batu oyo te osala ke ba album ya batu etekama te neti vena so Koffi Olomide asali album ne légende na la dinde ko nanga Kisinjora nga naza manikete oyo bozokane la bomema na parquet nga naza manikete nga Ken Piana ozo comprendre viens biso mo pa bimisi album na soki ezosimba te soki album ezwa succès te etelinga neti na ndini Koffi atie ba pano Kinshasa mobimba Koffi aleki na ba émission combien azolobela album mais album na ye coïncide na album Bal de match ya Papa Chéri Bal de match emeli album légende ya Koffi siko ngai problème nini oyo Kisinjora azoleka na TV ke biso nde tozobebisa promotion ya album ya Koffi album ya Koffi soki ezobeta te eza biso mais non chaque époque eza na makambo nango ndenge ekendaka en tout cas divine nga asepelika ndenge oyambinga mais posenga ba question nyonso to koposenga parce que nayebi ke Joël Salambi le millionnaire le méga boss vient nga ogi Kingombe na Lubumbashi parce que lelo il faut to boka pe bato ba Lubumbashi vient nga ogi Kingombe ba Stone Mukendi le baron bazolanda biso donc nga azana pona vérité tozana te pona kobanga batu mwa po bando bangisa biso na kotika kolobela ba musicien jour bokotika kobeta musique na Congo soki bo décider que notre tiki musique to longwa ba artiste musicien bokomona nga au 15 jours na ya koleka awa na TV na ya kolobela musicien oya s'annoncer que tiki musique jour faire kotika musique bokoyoka ateli tanga ya kombo na ena émission na ngate ozo comprendre vient na biso boziana asa grand poète sala ba chanson ya danger na mboko mais comme boziana ba activité ya musique a s'intéresser na ngol susu mingi penate est-ce que mona ka to checker na kati ba polémique Gato Birvens place aux alines na États-Unis na pesio bambote to longola na polémique ya musique parce que a déposer minduki ya musique mutu nyonso tu oyo aza na orchestre oyo arepetaka oyo abetaka concert oyo akotaka studio
c'est que oza na kati ya nzungu ya analyse tokolobela tokobanga eloko te mutu azobangisa biso aza te émission oyo toyaka kofinga mutu te yo so moni depuis tobandi na émission awa nga na ye nafingi mama mutu ou bien nalobi musicien boye abima na musicien boye ou bien Bill Clinton ndenge abanda koyemba na Cindy bango nde babanda baalbum ya liboso ava Koffi ayeba banda na Bill Clinton no secret ya Cindy na Bill Clinton ndenge bayemba bakizobazomba ndenge bazalaka na bastudio ndenge zalaka air moko Bill Clinton asali amsu 2 jours abenga Cindy te Cindy azolela Bill Clinton mendeni ni okomi obeta nga petit no kara 2 jours yango ozobenga nga te oza kote nini na ya est-ce que vous moni nga na beti masolo bongo donc mutu nyonso tu oyo aza na kati ya musique tokobeta masolo ne en tout cas pasteur Tizon motema ya Mahamati na pesio bambote grand pote Patrick Amisi na pesio pe bambote belé vraiment nga naza wana ba question ezepana ndenge tolobi na bandela biso ken yo lobaka vérité kaka vérité toyambio a pona DCG pour essayer un peu ko expliquer biso likamuni nezo leka wa manike na Koffi Olomide et affaire Cindy Leker na Cindy Leker voilà et yindi ba déposer ba plante belé na Afrique et tout ça donc yom tozala campagne na bango donc tolingio expliquer biso un peu histoire likamuni nezo leka wana. Bon, omoni makambango tozoka sango beaucoup plus pour ça ba miko tozoka sango beaucoup plus kana musika. Ngai na koloba makambo ya manike trop c'est trop parce que lelo soki omoni nga lelo na ye na Belgique awa na yena bana nga mike mibale parce que bana nga bazalaki na kati ya danger. Je pense ba vidéo ezali na osenga ndeko na nga whisky wishi ya inclissé. Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boissons non alcoolisées lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. Anik de John a sala ba émission moko a parvena ko expliquer na ba fanatique ya wenge ti place bana nanga batanga na ba école ngana école place bana nanga bazala otanga obi combien de fois batu ba ya po basala bana nanga lèvement Manik de John atala te ken pia na oaza mutu nanga na protéger ye même ko protéger ngate ko protéger ne fils kata bana mais Manik de John akomaki mutu oyo wengezo utiliser Manik de John ateka ti école ya bana nanga na longola bana nanga na école liboso bazaki na bandal na memi bango na deuxième école parce que bana bakomaki ya danger mais mutu o exposaki bana nanga na kati ya danger et ça Manik de John parce que yaza facile ya koteka epo na mbongo en plus lelo na oyebisa yo lisolo ya sera na biso Cindy ndenge bimi wana esalanga pasi ya danger nga sengaka Koffi Olomide tokosala critique na musique na yasalaka c'est normal mais kokota ti ba vie privée ya batu wana eza so musala o analyse esalaka te koloba neti kisinjowa ndengo za wana Koffi akolingaka jamais po fali abima na Cindy yebisanga sikoyo Fally Ipupa na vie na ye atikala kofanda na Manik de John jour nini pendant 5 minutes ke basola lisolo parce que akeko loba makambo moko boye na ebite soki ezalaki na se bakanda na ye na njora ba discussion na bango basalaka na kisi njora oyo sito mesana tobike bango babebanaka babongisaka mais ya okende kokotisa ti Cindy na kati ya ba polémique na bango
En tout cas, même Ingabo et Salinga vraiment bien te côté la manique de John, kokoti sa Cindy Leker, nakati ba bêtise oyonga, voire même Inga na satandaki nangote kolobake Cindy abimana fali. Est-ce que batu pena ya mokili o baota la biso? Côté la mignon garçon neti fali poupa. Mignon garçon neti fali. Na ba mbongo o fali azalaka nango. Oza pena si na ba calcul ya fali depuis azokola. Oza pena si ke fali atikala ko lota ata na ndoto ke ya kobima. Na mwana mwasi neti Cindy nenga yaka quartier la te wana. Mais en même temps, parce que c'est là c'est ana silisa parce que batu lelo il faut batu ba confondre lelo te. Cindy era ye monde musique, Cindy era ye quartier la te po ba fula ye po abima. Akutaka ba fali baza batu ya batu aussi ba bonga déjà na musique. On se comprend? Donc akutaka fali moko ya boga, fali moko o akele la kosomba mutuka te, fali oyo akele la chéri te, fali oyo déjà bana basi kutu balota kande na bandoto ke soki fali alingi ye donc yepo na yazo mona neti lola ikiteli. Je pense que na ba époque wana o Cindy aye en tout cas soki manique de John abeta masola bongo et salinga mutema pasi vraiment wana za ko diminuer pena fali. Yo za pena si Cindy ndenga za wana vraiment. Tobi ke Cindy za mwasi azwa pe mibali ya ndenge na ndenge. Est-ce que za pena si Cindy na vie na ye asi azwa pena mobali ya mignon garçon neti fali poupa depuis abotama. Depuis abotama parce que lelo nga na oyebi songa na yebi nanga fiancé Cindy te na yebi mobali Cindy te. Mais mobali Cindy père ayokaki masolo manique de John abeti wana. Mse kama musa pe mobali Cindy kokamwa ki moi sinanga azwa pe chance ya msu ya bimana mignon garçon abongo neti fali. Parce que zaneti eza loko moko eza étrange. Il y a niveau ya fali poupa. Baka ndeko tia ye na lisolo moko parce que lisolo na pena nazwaki yango moi terre à terre parce que kolobake Cindy akendo bimana star international ya bongo moni ba fali baza ba star international ya ba niveau moko ke soki mwana mwasi ata ba kosele ya kosela ke bimana fali ata mwana mwasi azwa courage ya koloba n'importe quoi na micro mais na kati ya nzoto wa santé mwa ba diki mwa bilengi moko boye ata kolakisa ngo na mokili te mais esala mwa plaisir mo tala ndenge Cindy azana siko lisolo moko boye beta maneti ke Cindy neti kobima na fali emsu fali amona ngo ya msusu neti bazo dimneye mais pona Cindy eza honneur ya munene ya lisolo ya munene o ebetami na vie na ye parce que Cindy tozwaki neti baba. Na mboka na biso batoto ebi komi bababa eza président Joseph Kabila eza na Cindy Leker bato basala école ya kipaka kokoloba lobaka te. Mais ti omoni mutu o alobaka te azwi courage ya koloba pe mutu wana afingama répondaka te. Ti azwi courage ya koloba parce que lisolo ngo peut-être esalaki elengi koyoka babambela eke abimana mignon garçon bogar ya ba artiste musicien ya Congo neti fali mais papa ata kutu yo moko mama divine ndenge tofandi na yo boye oki lisolo moko boye ba tongo na kwe moko boye ke divine wana fali emsa kwanza ye mais mama ata eza bongo te obi plaisir ndeni ne kosala nanu yo moko divine nde tofandi na wana parce que fali kotala na yembeli na ndenga azalaka azana présence moko boye e atiraka bana basi nyonso tu ya Afrique mutu tu fi nyonso tu ya Afrique na ba fio ba embaka pa ba vie nyonso tu tout le monde alula fali tout kolongola mutu te ba musicien nyonso tu ba chanteuse nyonso tu ba embaka pa ba vie nyonso ya Congo tout le monde alukaka je t'aime ya fali poupa. Vous savez pas de ponanga en tout cas nga nazwi yango gravité mais eloko ekamusinga eza
elobeli peut-être ya sera na biso Cindy sera na biso Cindy akokai koloba te akokai kobeta ngo akara eleki tomona makambo wana pe yela ba mama Sideji Mampata babambela bango ba dossier na baba Bindombe mama Sideji Mampata kwa mazwa ba biloko wana terre terre atikala kolobelo ko moko te na media atikala kolobelo ko moko na media te nga yamba na yamba ndeko nanga Landry japonais na yamba ndeko nanga Landry japonais porte-parole y avait na biso mopao na émission nanga alobela lisolo ya bébé Ramazani azo chrétien jibe azo lobela bébé Ramazani comme eza lisolo BCBG bazwaki yango terre à terre eza lisolo lokuta vite bakangisa ete babeta yango kara eleka ndenge kenda po eswa jibe mpiana te batrouve yango normal ke peti oyo ane mwana bitinda batindi ye lisolo lokuta o comprendre en tout cas Joël Salam millionnaire mégaboss lisolo lokuta babeta yango kara viens na mopa mokonzi lisolo ya lokuta il fallait que expliquer Cindy Leker betango kara toleka parce que lelo eka musanga comme na Manique de John azo manquer vient na biso kofi to kende pa itozonge pai Manique de John nga na yebi na ba problème combien o ale la ravie na ewana soka lelisi chombo kofi asungake makasia nga sala kofi olomide ba promotion ebele ya ofele na ofele nga sala na sala vient na kofi ba promotion ebele ya ofele apesa nga eloko te mais Manique de John a courage ya koluka guerre na kofi tandis que kofi wana kaka soki Manique de John a problème aleleli ben ça na facilité soki moi na yo hier je sais pas kofi olomide ça rendez-vous même Joël Salam binenge na yaka pa na air moko soki na esa rendez-vous na kuti ete soit aboyi ko yambanga poto zalaki na rendez-vous te na zwango na ko bisango likambo moko ya munene ya internet na bana ko finga Joël Salam bi po yambinga te ou bien po yambi blessing yake pa na yambi ete ou bien oh mais eso na sens certain mokete Kofi Olomide soki tozana besoin ko critiquer par rapport ya musique. Mais côté la Cindy Leker ndenga koti lisolo ana oyo Manique de John asali ba jeune na yana kisinjora ndenge ba mesana ya koti na kati ya poto place wana nde siko batu ba omona ngo lushi pourquoi akoti po kombo ya Fali eza kombo ya Fali na mutema ya Cindy Leker elobaka nini po Manique de John alobi ba n'importe quoi ya ndenge na ndenge ba n'importe quoi ya ndenge na ndenge Cindy Leker a réagissé na eloko te mais ka komika kombo ya Fali ekoti wana bouffe déjà Manique de John ba place msusu azolo ba kate ba trompe akobotaka lisusu te aza stérile akobotaka te nakoloba ke abimana Fali injiri ya makasi eza pe mama na msu na tongo epa mutuke divini wana kutu abimana Joël Salambi na tonga yo ke mwana ana divine abakate ba trompe ndenga zana ko botaka sute injiri nini oyo ko so makasi oyo ko permettre yo oleka na media eza ba trompe te siko ya ba trompe ndeko na biso anjati yango kakipaka kokolo mais komba Fali kaka bayemba la moko le présent lelo ocho beta lisolo obi ba déposer ni na Kinshasa ba déposer ba plante belé bazo lukaye chami kokote na olobi donc ba déposer ba plante belé bazo lukaye. OK, merci beaucoup. Faut y bango, ba déposer ba plainte ebele bazo lukaye. Eza un problème mon côté. Mais faut y bango que Manique de John pe azan na minicho azape pire petite. Il y avait un boubou ndela wazape très puissant na mboka wana ya blagite. Boubou ndela likonzi protège. Manique avana vaje na ya poto awa. Nazalaki mone mingi na kef kabamba. Boubou ndela na quartier latin azalaki parmi ba bras droit ya vient na biso mopa mokonzi. Kef kabamba na quartier latin azalaka neti kinzamvwete. Obi kinzamvwete. Kinzamvwete za muto ayebi ndaku bien. Manique de John na vi na ye
Quand on a rappelé, tu belé baleka na quartier latin. Tu as vu ce que Kinzamvo te nini o ya beteli Manique de John lisolo ya Cindy na Fali Ipupa. Est-ce que ça les solo fabriqué? Est-ce que ça les solo Kinzamvo te moko parce que Kinzamvo te za bato ba yabi ndako ya Kofi bien. Oh ba yabi Cindy pe bien. Est-ce que ça la Kinzamvo te moko peut-être oyo akosi Manique te? Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction. Oyo ezali agence expert na makambo etali construction. Makambo otindelaki mona tata mosi mbongo aliaki okuze mokaki mona mbongo construction esila grâce ya Congo Global Construction oyo aye na ba solution pona ko faciliter na bino nyonso makambo etali construction esalema na facilité nyonso batie na disposition na bino nyonso ya construction veut dire oza na terrain olingi basalela yo plan ya ndaku contacter bango construction soki okotonga malembe veut dire par étape obandi na fondation osilisi oévaluer obeti élévation évaluer omatiti na makambo etali batol sima na yango oentame makambo etali finition bango bazali expert nango basalaka bongo conception ya baplan étude ya terrain étude topographique bazali pe kosala expertise na contre expertise bazali kosala projet devis plan P bazali pe kofinancer ozali na terrain na yo ozoluka ba partenaire pour ba financer bazali na ba partenaire s'il vous plaît basalaka plomberie électricité topographie plan d'assainissement et ba ville plan d'aménagement plan urbanistique ezali kobetama dada okoki kozala na Congo Brazzaville oza na mikili ya poto na Angola na Afrique nyonso contacter Congo Global Construction ezwami na Kinshasa na avenue de la Nation numéro 11 na Kinshasa Gombe na sima ya galerie présidentielle oza mobimba ekeyo oui parce qu'il faut oyebango très bien lelo na vie mutu ayebaka mutu bien eza mutu okaka oyo ozofanda na ye nda oyebo bien ozokaba lelo soki baplainte kosalema baplainte bien sûr toboyi na biso te bakanga na bango mpe Manique benjir neti ya ba internet oyo eza yango mpe baprison ya gravité eza yango mpe teke yo Manique ayibi mbongo ya Kofi ou bien Manique escroquer Cindy eza yango eloko bakange kaka lisolo baintervention babubu liondela likonzi protège PDG ya likonzi pe bakoya pe parce que bubu liondela alapa na misu na nga ke mutu akotouche Manique atouche nga siko PDG bubu liondela na minute oyo toyoki il paraît ndenge tozoyoka ke babiro de bapanzani déjà Kinshasa mobimba baluka Manique de John mais il faut boyeba soki lelo bakangi Manique de John et pas Cindy Leker ngana ko informer yo très bien Manique akosala pas même 4 jours na kasho tuna question pourquoi on sala 4 jours te tuna question Pourquoi on sala 4 jours te ce qu'on dit pourquoi Manique on sala pas même 4 jours kanga date ya lelo makambo na oloba même Manique ake prison on sala pas même 4 jours oyebi Kofi mutu tu akosengi excuse ke Kofi tika Kofi ayokele te Kofi azala soki azwi décision na ye po ayoka atia na se il faut azala pena parmi bato pena Kofi ayokelaka bongo soki eza na bana mosusu ya mosusu ya vie oyo balingaka na bango Cindy te so babengi papa na bango ke lelo kaka soki Manique abimi te papa relation na ngai na yo ekatani siko mwana via Manique siko soki pena s'appliquer que papa soki Manique abimi te ngai na yo libeba nazoyebisa yo makambo eza compliqué très compliqué omona pena Manique bakangi ye sikoyo soki sikoyo mwana ya Manique abimi avia s'appliquer na dossier ya Manique de John parce que ndenge internet ezoyinda boyi bana pe ya vie ebele bana ya vie ebele
basepela na bango na makambo te ke papa na biso ake koposte video moko boye bazolobela manike na page na ye officiel bana na ye neti nga nde na boye nga naza master ya mwana avie roki awazala na London nga naza pire ye bana ebele basepeli na bango te na rapere na bango star munene bongo akendo poste video moko balobela Manique de John Kofi aza légende Kofi aza munene na Congo. Peut-être via miye bakate via pena na yo ndima lelo ke Kofi amiyebi na yete place ya za pour lelo soki tobi totanga ba musicien na Congo na biso Congo République démocratique du Congo musicien oyo aleki Kofi pour le moment azate na ba valeur pena ya artiste Kofi azana ba poids oyo tomonaka ya ba Youssou Youssou akolanda youtuber moko boye ya melaka na biloko bimela youtuber moko boye ya kwiti ya niveau na Youssou akendo swana na youtuber ya kwiti ya mboka na bango na ebite via amikitisi via amirabese blagite biso ba combien de fois awa tokumbela ba vient biso ba de la forêt ozo expliquer ba vérité vie makambo marché te boy na boy ba vient na biso ba tika jamais ko tia na ba page na bango ki azolobela ken de la forêt wera mobala masi de jima pata ba ela ekutu mama na polémique ya Babi Ndombe lisolo ba bobete ya Cindy awa fali awa ba na lisolo polémique ya bongo pona Babi Ndombe na mama si de jimampata comme ezalaki lisolo lokuta bakipa ngote babeta lisolo na ngote enyata makara wera Babi Ndombe bakutanaka bapesani mbote po niveau ezate wera lisolo kutu wera mutu esprit lisolo ekota kutu te mais vena biso mutu nati Manique abungisi via contrôle na Cindy babungi contrôle asalisi Cindy pena video achepe viens nga mopa o mokonzi vie miye baka place aux aviers Congo depuis ezala Congo eza na artiste musicien moko te na Congo na biso abimisa musicien ya munene neti Fali mais vie yo abimisa musicien ya munene neti Fali grandeur oto pesaka Fali wana likolo to monelaka Fali papa na ye Kofi Olomide Kofi wana siko oya papa oya sala ba œuvre danger oyo oya sala makambo danger afongola basale bele na poto aza mutu ya koboya te lelo papa wana page na ezo swana na Manique obi esala nga somo fo page ya Kofi eswana na Manique viens nga Ogi Kingombe grand prêtre viens nga Ogi Kingombe grand prêtre page ya Kofi etie video moko ya koswana na Manique video wana pe epanzani nango epanzani video moko epanzani kwa epanzani nango kokanga mutu c'est rien babiso ba o pe Kofi akangisa biso atinda batu ya pamba nga musicien na sala nga plainte na musicien na Congo otombola musabika sala nga plainte te na mboka wana na kota bakasho na bima na kota na ezaka na infraction grave te makambo to lobaka awa yo za na poto eza mboka ya ba droit na poto eza te ke so lobi na mutu boye mbala moko tala ne ba biro de bazwi siko musala ya luka kama Manique pe na banganda nyoso bo ebelie Manique a changé na pe ba adresse banganda de c'est que tolo balelo mutu mo wa liboma pe ya balabala so ya lobi na Cindy le kier likamba bongo via poster vidéo na ebite est-ce que mutu pe na bazo luka epe ndenge Cindy alobi Manique azobatama bima kasi soko za mwasi mutu azoluka mutu akolobela ngo susu na mikro alobela ngo na video lisusu kwa bolukete yango zomona batu mususu na systématique batu mususu pe batimbela neti eza mwa base moko boye salema entre Njora Cindy na Manique de John parce que quoi ça la pe base Manique courage nini Manique akoki kozwa ya koloba ba n'importe quoi o alobi wana
soki nga pena nazalaki ye mosusu ndeko asindi tolingai toswana mpona video asaleli manike wana parce que bamanike baza bamal nécessaire oyo alobi ne biloba lobo beti oyo akara ele parce que manike aza moto pena ya kolanda vraiment manike moto asenga bafanatike ya wenge ke bokende ndako akene boboma na bana boboma na mwasi est-ce que eza na sens vraiment manike de jeune biloko pena asalaka ke vie na biso mopao mokonzi alanda moto neti manike nga mpo na nga vie na nga kofi sala batravaux na yo ozala makambo ebele kosala makambo ya manike de john eza badistraction mpo soki lelo de distraction mpe aboyi na yabi papa bimisa ye toya na posa toyoka lisolo ya te tika lisolo wana komona mpe dossier yango ekufa nango c'est ça sikona nyonso wana conseil nini okoki kopesa manike bon naza na conseil na kopesa manike te parce que manike amesana déjà bongo peut-être eza na ennemi moko ya sindi peut-être à récupérer manike bakasho combien to bimisa manike na Kinshasa ya babiloko bongo kaka ke mutu moko boya pesi mbongo allez démarrer lenga mutu tel manike c'est comme ça bato mso balingai bacha mwa polémique mo boye kozala falinda zotinde fali okende kotinda manike falina nazwaka occasion ofanda na manike te poto yebi manike très bien osoli na lelo a exécuter kosala lo musala lelo lobi ya kobalukela yo a expliquer mokili mutatinda kinga na sala boye boye kute zaki mutu te fali kosala likopa na mutu azo no maîtriser akuti te manike maîtriser akuti te yo bien ngoteke manike maîtriser akuti te fallait que ça na likopa pourquoi nga eloko esala nga pasi na hotela avenir ya prince parce que makambo manike ba théâtre manike na kisinjoka basalaka na ba te congolais bokotisaka kombo ya prince babia pourquoi prince babia za mwana malamu nga fanda ka mwana njoka bo agangela mama na yeke mama to pekisa mambo ya internet oyo okoki kotika internet te osomba bandaku na yo kofinda sombela ote jibenda sombela ote falinda sombela ote pourquoi so continuer ka musala oyo boswana na manike biso bana moyen to vivre en famille ezate pona bino ba parents mwana kisi njora il y a des fois azala pena ba journaliste boyo yamba mama bango boya bino bokende lelo asala émission te na bana basi balembi ba mama na bango prince babi asa lemba na ye comportement manike de John Dakris ya sa lemba na ye comportement kisinjora de basaba mama mo oyo basi bazokisa mitema bana tala kisinjora tika ndaku na ye akoma sala ba émission na bref pona kokima mwana na ye alingi musala njo azosala te Joan Salambi na ebite bambongo tindela kisinjora na ebite Joan Salambi mbongo wana koki kotinda tena ba orphelinat te balesa ba bato mususu Joan Salambi na adresse au message mbongo tindela ka manike stopé yango nanu yebisa manike ke na bando tindelo ba mbongo jour na komono bandi ko sala ba émission sako chrétien mutu en tout cas Joan Salambi stopé nanu mbongo na yo za mbongo ko bebisa repa bato yo bazo salir ba image ya batuneti basindite o ba grand chanteuse ya mboka na biso zo comprendre donc nga pona nga makambo etali ba plainte wana moyena loba mingi ezate bon ndenge ve na so pe kofi ayemba mbwa kama kasinga loketu mewa kingo te po ya kingo so mesa na biso de ato mesa bakasho kolanda biso nini ngana senga jour mutu moko kokufa na mboko oyo parce que vena biso kofi a comprendre de l'autre côté sindi le cœur zwa dossier oyo bwakisa na yo kotala manike boye kotala epe na bien eza na esprit moko boye ya mabe ezolanda manike soit esprit de mort aluka nso mutu moko boye azwa ngambu ya liwa na ye peut-être parce que kotala sindi le cœur ndenga aza wana po oluka na yeba problème il faut opika nanu na relation hein? Parce que ok c'est confiance dans la parti politique ya munene ya bati confiance dans camarade ya ba ministre confiance dans camarade ya ba président ebele ya bamboka na biso wana donc ozoluka na ye problème il faut opika moi pende po ba confiance baza blague te hein donc ngapo nanga planti kutu na bangela ngote po ser na ngai Odette Matondo hein
na crey se ananga odeti matondo na crey efsa nga lobi ken bino sibo mesana na bavi wana nga siko na poto mona siko nga na poto liti akanda kutu ye wana talebela ba plate mipiku na minute akimi azana na tiriki akimi ndeko kima liti akanda kimi ba plate ya bubulu ndela plate ya Zakari ba plate za ebele na plate ya fale fandi kuna eze alite akanda kimi na yena na batami na tiriki azo mamu pepe siko Manick de John na ebite mbongo pe ozalaka pe ata na carte ya banki te ya kobomba mbongo siko ndenge ba luka Manick de John na ebite soka zo vivre ndenge nini na ebite donc c'est ça. C'est peine de on un peu plus d'informations parce que tu as commis tout na ce qui maniqué à Daliboma ou bien Mambalobi soit ya solo to ya lokuta. Te maniqué normalement za liboma te. Na si ba joindre salam ba binde ba sola kana ya za liboma te mais des fois Manick de John azara manipuler na mbongo. Bokoza na ba conflit na bino o ya yebi mutuna makolo te soki ba bengi ye. Penga na ngande na monela makambo bien. Yana mutu moko kaka. Ana problème na Cindy. Utiliser la Manick de John pour appeler sa moto. Vous comprenez? Donc Manick de John a rose ala ne libo matin normal. Après ma yele belé. Mais des fois na ezara ba manipula ka ba bi ke Manick de John soki to tindele moi 100, moi 200. Alors quand tu même dossier o etaliété. Tana ti mamba Cindy, mamba Kofi na Manick bazari na relation bien. Mbala moko bouf abomi relation. Mbala moko bouf abando finga ne Cindy. Sko Manick de John pe defo na ezanini. Defo Manick de John akoka pe kachote. Soki boche Manick na kacho après une heure de temps déjà pour ça biloko yaka déjà mela. Parce que bango bandeni condition ba biloko bango ba mela kezaka ndeni. Soko sali une heure de temps lekisi o melibo wana te déjà makile komi ko sala yo mukusa esenga siko o mela. Siko Manick zelaka herbe okanga au moins après 2 heures de temps soki batu bazalaki basima makambo batina Manick kende démarrer Cindy boy. Bon moins après 2 heures de temps Manick de John aloba mokonzi na loba la vérité makambo nyo aloba tout. On comprend aloba tout parce que Manick de John de abana makila moko boy oyo makila wana ko fanda libre te il faut aimer la kaka loko. Donc, déjà, privé, on a mis la pendant 2 heures de temps. Mais à cause de Magambunyo, ce qui m'a dit que Manick de John complot, en tout cas, je suis asibé au Sambwa, parce qu'il y a Sambwa. C'est ça. Deuxième sujet, c'est entre Alex et Héritier. Alex, what? Oui. Balobi et ba plante et tout ça, bazo lukaye, na Héritier Yinzi. Bon, ngapo na nga muto wa bank sape muninga na Kongo azate Héritier jeune neti biso pe tala jeune neti Héritier to fanda pe mal à l'aise te ko banga ka Héritier mais non Héritier azana munduki mongo ta boma mutu na kati ya Kongo wana Héritier soki batu na ye ba yaki ko provoquer na bango batu ya falite na nimite Alex Weti tant que warrior et tant que leader ya ba warrior parce que Alex Weti aye ko défendre fallait tant que fanatique. Un fanatique il y a débordé dans langage nenga lingi. Héritier pas ça batu na e oh ba lekaki ba débordé qui peut ba langage na nenga lelo ndeko nanga Alex Weti a vivre na vie ya ko batama. A batama pourquoi parce que bato ba luka e ayebi bango bien te. Mais ngana osenga soki bolingi bosala Alex convocation bosala convocation normale ole ya rotinde la ebatu baluke na ba coin bosala convocation comme ça bosa affronter na l'état c'est normal kotinda déjà batu oyo baza suspect bongo eza arme ya ba faible Héritier watazande kona biso soki erreur ezalaki trosenga to réparer yango ole ya kozana na barankini ya koluka mutu na coin parce que lelo soki babomi Alex na mboka wana Congo na yebisio moto kopela makasi parce que si toyebi na biso bato ba luka Alex et si yebani de lelo Alex soki azui problème na mboka wana toyebi déjà bato ba sima problème eza ti vient na biso mo mukolo bo auto sala be mission na ekuna na migenie ma papa ngoko moyo nani papa mo bo soki babenga soki Rolls papa mo alata soki ba boucle d'oreille na mbebobo
père moko mukolo okendo sala émission oloba Kofi asia boma aigle na clip à loi abeti de ala oza liboma parce que mutu oyo ozokotela soki apesi mbongo osala les promotions ye moko ayebi ke formule 7 ezo compliqué nga na terrain formule 7 ezo compliqué album ya avion na biso mopa na terrain après yo loba aigle si baboma kala babeta de ala mais bino na yebi te ben mission oyo bosala ya ba flatterie ya boy so biso batoto ya kosala analyse to loba vérité bokoma okanela biso de bolingi boboma vérité na Congo tela bato ba misu makasi balingi boboma vérité Alex Weti ayaka asali émission na ye a défendre leader na ye oyo ya sepelani na ba sentiment na ye bozokanela ye mais non botika liberté d'expression ezala na mboka na biso olia okanela ka batu boye mais este za wana to luka batu ya okendo bunda guerre bato botinda baluka Lexi na bakwa baluka na ba instrument mais este za wana tozo luka bato bongo pena na kanda o bolukela Lexi wana mais kanda bongo soki botiango pona Rwanda mais na asi tozo solution guerre mbangu parce que guerre wana eluka nde bato bakanda neti ba fanatique affaire kanda pena bazalaka nango na ba fan ya héritier baza pena ba tour pena ya utiliser pona guerre ya est guerre wana tozo solution mbangu po baza kanda fort baza pena bato ya kanda ya blagité bato ya bongo nde to luka bakendo défendre mboka na biso na ba est c'est ça vous comprenez donc nga eloko na oyebi biso divine omoni lelo na mboka na biso bato nde batika ko intimider biso nde tozotanga besoin de ya ba intimidation te batika ko intimider biso po mwasi ya moto azalaka na ye te héritier wata za master na biso héritier akotinda pe moto asala moto mabe te mais entourage ya héritier baza capable ya koutiliser bato bakendo osala eloko moko boye ya mabe mais nyonso wana ekweya na moto wana nyonso wana ekweya na moto neti ya héritier héritier bato aza na ye innocent na baproblème et tout mais botika biloko bosala eza guerre ya musique dadi moko azoya na bapropos moko inutile na ba micro Francis Dibois azoya na bapropos na ye mpe moto atindi moto aluka bango aza te mais bino sikoyo soki bacritiquer basali reproche pa leader na bino ezokoma neti baproblème moko boye ndeko na biso Fifi Siwa na profite pe na loba likambu oyo Joel Salambi patron yebisa vient na Louison Mbata lipasa bambongo zolanda nga Fifi Siwa lobaki bozana ba image oyo biso toyaka ko salaire pa héritier watanabe biso to senga ye bino tolobi soki boza mibali ya solo soki bo basi ya solo bobimisa image depuis bamona réaction na biso bato ya héritier balekaka sous médiate bino bolobaki soki batie tembe soki bameki kaka kopesa réponse ba tozobimisa mais baimage yango tozela yango ti lelo ezobima te ya whisky wishia baimage yango tozela ti lelo baimage mobimba ezobima te toza na posa ya bobomba baimage na biso oyo toyaka kozwa salaire epa héritier na bachombo na bino te mpo bobebisaki réputation na biso bolobi tokenda kozwa basalaire epa héritier aza frère na nga aloba yango namoni Francis Dibaya apiblie vidéo moko boye naokenda futi nazo remercier héritier wata na avion ke héritier merci nango futeli nga billet ya avion ya Afrique du Sud mais ça ba image na loba ngo fort est-ce que lelo na wanga na héritier selanga babolamu te héritier selanga babolamu ebele héritier selanga babolamu ebele mais là c'est que soki héritier wata na ba selanga babolamu nde soki abeti martyr etondi te na ya lobaka esali ple po afutelanga billet okenda Afrique du Sud ya billet ya Afrique du Sud nalobaki oui héritier afutelanga ngo deux fois afutelanga billet okenda Afrique du Sud deux fois abimisanga pe na parquet ya Gombe afuta mbongo ya amandi na parquet ya Gombe héritier watafuta amandi na parquet ya Gombe atinda mbongo epa Charlie dossier moto zala nango na fere héritier mutu atinda Charlie aya afutelanga mbongo na bima. Mais là, c'est que ce qui te moni eloko moko ça ne va pas et pas héritier, tu ko critiquer te po héritier wata mbongo afutelanga biyende ekomelanga singa na kingo ekomelanga charge. Mais non, botika biloko oko, botika biso kimiako. Botika biso kimiako. Héritier wata ye moko de héritier. Héritier linga critique makasi. Héritier lo bango soki bozana eloko ya ko reprocher nga bobanga nga te bo reprocher pona évoluer na musala nanga
Yo si omoni depuis te bandi émission on a critiqué musique héritier. Héritier a la musique très bien. Album na emi Anjimi Demo très bien. Ati album le 18 il n'a fallu. Tout le monde a fallu simbi héritier pe simbi. Tout petit la héritier maboto mwana mobile ndeye yo. Yo bi combien des années au faire banga fali na marché akoko bimisa album te amona ka fali soki alienga soni mais héritier affronter ango. Ngapo na nganga amona na avenir ya musique ya mboka na biso héritier aza na avenir makasi akosala makambo ya danger mais non yebate idéologie o héritier watanabe alataki ya obete makambo kara ya sans polémique idéologie ne même musique héritier bien oh idéologie ne même musique héritier bien héritier progressa qui héritier comment bien va vienne ba wera era longoli ka Karine alongoli ba bande ba janvier ba big ah héritier tout le monde a comment que betele maboko comportement wana to sepela ki nango fort mais to moni ba dadi mola tellement héritier susu salité ya porte-parole qui sinjora wa finga kabata tena okese na qui sinjora yo zong sa même système ya Karine Mokonzi asala okese mise en jour o batu ba inela ka héritier kala qui sinjora yo zongi sango so njora kei ba yo zong se susu dadi mola ye ko bandela lisusu l'autre moni héritier o comme supporter Manique de John héritier obosani ba film obosani ba théâtre nyoso o Manique asala kayo biso to souhaiter ka bonne chance bo travailler na Manique lelo Manique ozo se parvenir ya koloba ngai na yo tozalaka okende pa héritier apesa nga ba salaire da yo pokoti na mulongo ya bato ba okosela nga makambo ya salaire non regretter soki comportement na bino ezabongo na regretter makasi nga azwaka salaire pa musicien te na vie na nga depuis na banda nazwaka salaire pa musicien te bato ya balobaka ve na biso mopa mokonzi patro ya ba artiste musicien nyonso ngai pa na ngai msusu tuninga kesho bongo na boya ngapo na nga nazwa namona aneti confirmer na mbongo te po na sala makambo ebele namona na nga $500 ya covid ozo comprendre da bato batika biloba oyo bazolo basir bato batika biso to sala ba vie na biso ndenge to sala la vie na biso à l'aise biso bato mobimba atosali mutelo côté batiela biso ba cible Kinshasa mobimba wana po basala biso ba menace to koma atamo na Kinshasa mal à l'aise likola ba artiste monsieur balingi vérité da bokansa neti soki bobomi biso nde fali asili debino bomati oh mais fali a continuer ka nyoko la bino ta biso to zate je pense que si na biso non si to se pe ne pas biso ba information na ba question na biso. En tout cas, je remercier prophète Emmanuel Do du ministère des Affranchis Mobimba, Batunyo Sobolande biso Sœur Pauline Lumumba RDC Monde. Na pesi bambote belle Sœur Pauline Lumumba. Danga ponanga na osenga Sœur na biso Cindy Leke. Soki peno yo ka conseil bien. Zwa dossier Manique na sabotango. Sala musala no zo sala musala no osa musala no ya bien. Sala musala na yo zo sala musala no oyembaka bien muto a comparer na yo azate ya génération na yo. Parce que lelo Manique azolinga comparer Cindy na Rebo. Est-ce que Rebo pena ta place ya fandi ata na ndoto Rebo est-ce que tu vas comparer na Cindy? Ba Rebo ba ba tumo boye kaka neti Rebo ana talent musique ka nganda eto akande mokoti. Ka to ebe mbate o forcer pe oyembiti. Mais ba Cindy Leke baza bato ba botami na koyemba. Nga mona Meje 30. Nga parce que Manique alinga sa na chabi histoire a Cindy na ba nga na mona Meje 30. Na vient na Marius Munga na sanzete na butu. Plus de 5 fois. Meje 30 Marius Munga nga na mona ba ona ba butu. Na sanzete. Siko place Meje aza na place vient na Marius Munga aza babi ke marambuke na zoloba jour eza soki to sakani na ye a opanza. O Manique alobeza théâtre
na preuve moko te mais nga na mona meje na Marius Munga na nzete plus de 5 fois. Vous comprenez? Donc bayebi ke meje ti afandi wana era yoki na tangi kombo na ye na tangi vient na Marius Munga e sonele bango eloko mona mutema. Meje vient na Marius Munga era na loba na mona bango na nzete plus de 5 fois. Na ye meje na vient na Marius Munga bayebi ke bombeza. Wana siko ya lokuta te siko o ya mani kyozo kendo bambela Sindi na Fali eza makambo ya lokuta o Sindi fale pa Olanda yango falo bwa kisango eza makambo terre terre masolo banal masolo moko terre terre o ngai kutu na kolinga ngo te so nga pena azaki mwa mwasi ba bisanga ki obima na Fali me no zongo elengi fort Sindi fage lelango fort azala mutu na ye hein. Oh nga na habite mobile nini Sindi azane na mokili oyo to compare beauté na ina Fali mobile nini wewe sangai mobile nini oyo Sindi a représenter biso lelo na Congo o azana beauté elenga loketu neti tala totika biloko moi ba message mususu ere yaka o moi mutu neti siliki mena sa mutemo yebite muteme za sanduku moteme boya c'est que yo mona te Sindi siliki lelo lobi akenere pa bando bina c'est pour la première fois bino bobi Sindi azaka baba Sindi aswana rapé na ba danseuse lobande bimarande na TVT ande baba na miko aloba ande biloba fort aswana bana ba danseuse fort peto osenga pe ba marambo ya bana bato ya basi ba ya misala ba okese na bino ba soki ba longwe ba kendara na liso moko abimana botika pe biloko wana yango zo simbisa bino ba touche bele ba manike bazobima soki ba danseuse ba kendara na lisolo moko e komi su ba chanteuse isusu pe kuna nzambe na ngai musala musique Joël Salambi patron mwana maman Odette Joël Salambi mwana maman Odette Matondo nzambe na Crey maman Odette Matondo na Crey maman Joël Salambi en tout cas merci beaucoup na yo divine moi si kitoko mabeni na sali on émission pona lobinde na oboka Joël Salambi mingi bo batum suba yo lo boyo bimana est-ce que ça mabe ape bogart te Joël Salambi obi ka bogart makasi siko beta mutema bo ouais ça le plaisir beta mutema bo pona Joël Salambi ok o mona lengi nenge sala so ba bete lo liso bogart qui est cosa pas o mona nenge sala siko elengi bongo siko Sindi ayo kindeni ya maniki asangisi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc marambo est que bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.